Amen. 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 Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Como. Hallelujah. 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 Nakolo. Hallelujah. 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 Nakolo. Hallelujah. 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 Nakolo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ancora. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 Hallelujah.
Amen, amen, amen. Bien-aimé, tobandi kotombola mingongo na biso kopesa nzambe wana merci. Tombola mingongo pesa nzambe merci pour na bolingo na ye. Tobandi ko remercier nzambe. Alléluia. Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ton amour, Seigneur. Nous te disons merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci, oh Dieu, pour toutes bonnes choses, Seigneur, que tu es en train de faire dans nos vies. Nous te remercions parce que tu es le Dieu incomparable. Le Dieu, toi, fois saint, Seigneur, c'est toi. Nous te remercions pour ta présence au milieu de nous. Nous te remercions car tu es le Dieu qui nous soutient à chaque fois. Sois glorifié à perpétuer, ô Dieu. Merci pour ta présence au milieu de nous. Pour notre péché, merci. Tokumisi bonzambe na yo, nkolo. Tonete lio parce que tu es notre assistance. Tonete lio parce que tu es notre amour. Sois glorifié, Seigneur. Sois exalté, Nzambe Malam. Kumisama na yo, le prince de paix. Kumisama na yo, le Dieu incomparable. Kumisama na yo, Nzambe wa bongwanite. Tonete lio, te élevé yo. Tu exaltes yo car tu es notre assistance. Glorifie ton Saint-Nom, Seigneur. Glorifie ton Seigneur, le roi. Glorifie ton Seigneur, le Dieu qui ne suffit à jamais. Nous bénissons ta présence au milieu de nous. Nous bénissons ton Saint-Nom, ô Père. Kolo kumama, kolone tolama na yo. Sois na yo nous, Seigneur. Zala manifeste, Seigneur. Tu es élevé, yo, tu exalté, yo, le prince de paix. Kolona nguya, kolona bikamwa. Totateli bonzambe na yo. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta présence, ô Père. Misama na yo nzambe malam. Nzambe bikamwa, Seigneur Esayo, nkolo. Te élevé yo parce que tu es le Dieu incomparable. Sois glorifié à perpétuer, Seigneur Jésus. Tokumisi o nzambe pona bolingo na yo. Merci o nzambe malam. Kumisama na yo nkolo. Le Dieu qui nous assiste, Seigneur, c'est toi. Alléluia. Nous venons auprès de toi parce que tu es notre amour. Nous venons auprès de toi parce que tu es notre assistance. Kumisama nzambe malam. Netolamana yo, le Dieu incomparable. Netolamana yo, le Dieu qui ne suffit à jamais. Nous bénissons ta présence au milieu de nous, Seigneur. Nous bénissons ta présence parmi nous ce soir. Glorifie ton Saint-Nom. Pour notre commission, ton étolio. T'élever, t'exalter à perpétuer. Dans les noms puissants de Jésus le Seigneur. Sois béni, sois glorifié. Nakombo nankolo Yesu. Alléluia. Amen, amen, amen. Bien-aimés, toujours pour ça, sur le bosso Nzambe, peut-être nous avons péché d'une manière ou d'une autre, ou peut-être tu penses que tu péché qui n'a pas pensé na biso yango to poussa liboso na nkolo ayeba kolimbisa masumu na biso to tombo mingongo na komo na nkolo Yesu. Alléluia. Seigneur, nous venons auprès de toi pour te demander pardon. Nzambo alimbisaka, nzambo alongolaka mabe. Toyepa na yo Nzambe. Pardonne-nous de nos péchés, Seigneur. Nous ne sommes rien devant toi. Seigneur, nous ne sommes pas juste devant ta face. Toyepa na yo Nzambe kolimbisa masumu. Limbisa masumu ya moko na moko. Limbisa masumu o nkolo na bankolo. Limbisa masumu o les dieux des gloires. Kolo te seni bolimbisa na masumu. Pardonne-nous de nos péchés, Seigneur. Pardonne-nous car tu es le Dieu qui pardonne. Pardonne-nous, ô Papa. Nzambo a pardonné que Zayo, Seigneur. Nzambe pardonne, Kolo. Limbisa, Seigneur. Limbisa masumu. Nungona mabe kati na bombo na biso, Seigneur. Nungona mabe na bombo na moko na moko. Toeli boso na yo Nzambe kosenga bolimbisi. Toeli boso na yo nkolo kosenga bolimbisi. Limbisa o nkolo. Limbisa o papa. Seigneur, nous venons auprès de toi, ô Dieu. Nous venons auprès de toi, Seigneur, pour demander pardon.
Pardonnez-nous, ô Père de bonté. Pardonnez-nous, ô les dieux de paix. Pardonnez-nous, ô Papa. Soyez panayon Nzambe. Soyez liboso na yo nkolo. Sois béni, sois glorifié à perpétuer. Nzambe malamu, Nzambe bikamu. Nzambe alimbisa keza yo Nzambe. Soyez Nzambe olimbisa masumu ya moko na moko. Pardonne les péchés de tout un chacun, Seigneur. Pardonne les péchés, Seigneur. Kolo nanguya nkolo na bikamwa. Soyez panayo olimbisa masumu. Nzambe alimbisaka masumu eza yo. Nzambe abongwani te eza yo. Limbisa masumu ya libota nkolo. Limbisa masumu. Na kombo na nkolo Yesu. Merci pour le pardon des péchés. Dans le nom puissant de Jésus le Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimés, ici que ezali yo, ceux qui ont côté les mains pour que nous puissions faire notre prière d'ouverture. Nous sommes dans le livre d'Habakkuk, Habakkuk chapitre 3, versets 1er à 19. Prière d'Habakkuk, le prophète sur le monde des complaintes. Éternel, j'ai attendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans les cours des années, ô Éternel. Dans les cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Dieu vient de tes mains. Le Saint vient des mots des parents. Sa majesté s'ouvre les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière des rayons partent de sa main. Là réside sa force. Devant lui marche la peste, et la peste suit ses traces. Il s'arrête et de l'œil mesure la terre. Et regarde, il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent, les collines antiques s'abaissent, les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. Je vois dans la détresse les tentes de l'Éthiopie, et les tentes du pays des mendiants sont dans l'épouvante. L'Éternel est-il irrité contre le fleuve? Est-ce contre le fleuve que s'enflamme ta colère? Contre la mer que se répand ta fureur? Pour que tu sois monté sur tes chevaux, sur ton char de victoire, l'arc est mis à nu. Les malédictions sont les traits de ta parole. Tu fends la terre pour donner cours au fleuve. À ton aspect, les montagnes tremblent, les torrents d'eau se précipitent. L'abîme fait attendre sa voix. Il lève ses mains en haut. Le soleil et la lune s'arrêtent dans l'air des mers, à la lumière de tes flèches qui partent, à la clarté de ta lance qui brille. Tu parcours la terre dans ta fureur, tu écrases des nations dans ta colère. Tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton nom. Tu brises les feux de la maison du méchant, tu la détruis de fond à comble. Tu perces de tes traits la tête de ses chefs, qui se précipitent comme la tempête pour me disperser. Poussant des cris de joie, comme s'ils dévoraient déjà les malheureux dans leur repère. Avec tes chevaux, tu fous la mer, la boue des grandes eaux. J'ai attendu, et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument, et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre les jours de la détresse, les jours où le procès marchera contre le peuple, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je vais me réjouir à l'Éternel, je vais me réjouir dans les dieux de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Au chef des chantres, avec instrument à cordes, Maranatha, tobeteli Nzambe maboko, Nzambe akumbama, Nzambe azwa lokumu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Tozobondela Nzambe, Nzambe ayeba kokamba biso par ta présence, et que l'Esprit de Dieu va conduire biso na prière pour Kalelo. Tomboli Mingongo, prions pour la présence de Dieu parmi nous ce soir. Merci, ô Père, pour ta présence au milieu de nous. Kolo tozobonde la présence na okatine sikoyo. Nous prions pour ta présence. Alléluia. Jésus. Tozobonde la présence na yo. Nzambe tata, Nzambe na kolo Yesu.
Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta présence parmi ton peuple, Seigneur, ce soir. Nous prions car tu es notre assistance. Nous prions car tu es notre appui. Sois glorifié, sois exalté dans les noms puissants de Jésus le Seigneur. Merci, ô Dieu. Nous sommes au devant de toi. Nous sommes en train de t'invoquer ce soir. Viens au milieu de nous. Sois toujours au milieu de nous. Enseigne ton peuple à marcher avec toi. Nous voulons marcher non selon la chair, mais selon ton esprit. Nous voulons marcher non selon la chair, mais selon ton esprit. Laisse que ton esprit puisse nous conduire à être toujours avec toi. Dans les noms puissants de Jésus le Seigneur. Nzambe na nguya nzambe na bikamwa. Nzambe ya bunganite zayo. Mon côté aza lokola yo, Seigneur. Nous venons auprès de toi, Seigneur, ce soir. Laisse que ta présence puisse se manifester parmi nous. Accomplis ton œuvre, ô Père, Seigneur, dans ton nom. Accomplis ton œuvre, Seigneur, de tout puissant parmi nous. Les dieux de paix, les dieux qui ne suffisent à jamais. Venons auprès de toi, Nkolo Nabankolo. Nous venons auprès de toi, les dieux de paix. Nous venons auprès de toi, les dieux qui ne suffisent à jamais. Sois glorifié, Seigneur. Sois exalté. Tokumisi bonzambe na yo. Tonete liyo parce que tu es notre assistance. Glorifie ton Saint-Nom, ô Père. Glorifie ton Saint-Nom, les princes de paix. Glorifie ton Saint-Nom, les princes de paix. Merci, ô Papa, pour ta présence. Merci parce que tu es le Dieu qui nous soutient. Merci parce que tu es le Dieu qui ne suffit à jamais. Sois glorifié, sois exalté dans les noms puissants de Jésus le Seigneur. Alléluia. Nous sommes venus devant ta face. Nous sommes venus devant ta face. Nous sommes venus devant ta face, Seigneur. Comme la Bible nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Nous sommes en train de te chercher pendant que tu es parmi nous. Nous sommes en train de te chercher, Seigneur, parce que c'est le moment favorable. Le moment où nous devons maximiser, Seigneur, ta présence au milieu de nous. Au moment où nous allons prier, Seigneur, oh, ouvre les églises des cieux parmi ton peuple. Ouvre les églises des cieux, Seigneur. Alléluia. Sois glorifié, sois exalté dans les noms puissants de Jésus. Nzambe Mimoni Sama. Seigneur, cette année, nous voulons vivre des merveilles. Accomplis ton œuvre, Seigneur, dans les cours des années parmi nous. Nakombo Nankolo Yesu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, l'agneau. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, là. La Bible nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Alléluia. Cela veut dire que nous allons chercher Dieu dans ces moments qui est favorable. Moment où l'eau le fungami. Moment où, comme nous sommes en train de prier, chaque lundi, comme nous avons dit, tous en agent à prier, que Dieu puisse accomplir ses œuvres dans les cours de cette année parmi nos vies. Voilà pourquoi, bien aimé, de la makasi, et que l'œuvre de Dieu dans nos vies est se manifester. 2026, oyo, toutes les plans de l'ennemi, oyo, dérangé, vinayo, et qu'on en effet, teloba, amen. 2026, oyo, Nzamba ko réaliser ba œuvre na yo non à 80%, mais à 100%. Parce qu'il va accomplir ses œuvres dans ta vie. Il va t'élever à dignité. Voilà pourquoi nous allons lire un verset dans la Bible. Tozotanga na 2 Samuel chapitre 3. Et ça, passage moi moulaï, mais nazo memango ka muke avant de kota na prière. Parce que nous allons prier concernant passage oyo. 2 Samuel chapitre 3, verset 21. 2 Samuel, nous sommes dans le livre de 2 Samuel chapitre 3, verset 21, et puis je dois lire 26 jusqu'à 27. Nazo sauter. La Bible dit ceci, 2 Samuel chapitre 3, 21. Abné dit à David, je me lèverai et je partirai pour rassembler tout Israël vers mon Seigneur le roi. Ils feront alliance avec toi et tu régneras entièrement selon ton désir.
David renvoya Abner qui s'en alla en paix. Verset 26. Et Joab, après avoir quitté David, envoya sur les traces d'Abner des messagers qui les ramenaient depuis la citerne de Sira. David n'en savait rien. Lorsque Abner fut de retour à Hébron, Joab les tira à l'écart au milieu de la porte, comme pour lui parler en secret, et là, il les frappa au ventre et les tua pour venger la mort d'Asaï, son frère. Alléluia. Pourquoi je lis ces passages? Alléluia. L'attendri passage pour nous montrer quelque chose qui est très important. Ici, il s'agit de la maison de Saoul et de David. Dendaku. Alléluia. Bandaku mibale. Ndaku ya Saoul, nandaku ya David. La maison de Saoul, oh déjà, akufaki déjà. Saoul était déjà mort, oui. Mais atikaki mwana na ye a remplacé le roi. Alors dans les plans de Dieu, ce n'était pas que mwana ya Saoul ne a remplacé. C'était David onde il fallait comme roi ya Israël mobimba. Alléluia. Bien-aimé, boyoka lisolo, c'est très important au côté de ma bondeli, selon passage Jonathan. Dans la Bible, selon les plans de Dieu, c'est David qui devrait régner sur tout Israël. Mais dans les textes que nous venons de lire, tout ce monde a David a régné kaka sur une petite tribu Mokobo Yabajida. A régné kaka na tribu Mokobo Yabajida. Mais selon les plans de Dieu, il fallait y régner na toute la nation d'Israël. Mais et salama ki bongote et salama y a régné kaka na ba tribu Yajida. Alors David azovanda na un petit ville moko moke ya Hébron oyo eza na kati ya Juda. Lorsque Saoul akufaki, bazwi chef ya armée na ye oyo totangi na kombo ya Abner. Abner tanga azwi mwana ya Saoul akomisi ye mokonzi na kombo ya mwana Saoul kombo ezaki Ishbosheth. Akomisi ye roi, ye nda remplaçaki Saoul. Barene na bango bien. 2 ans après, Abner na mwana ya Saoul babebani. Alléluia. Babebani. Tant babebani, alors Saoul Abner ayebisi albi ke non ndenge za awa ngai lokola yo manke ngai mutu na komisio na esika oyo nazokende. Balobi nini ke Abner di ake epai pona komona David pour rassembler tous les anciens d'Israël. Lokola Abner ayebi na plan ya Nzambe, il fallait David nde azala roi ya Israël mobimba. Abner ake kokutana na David pona asolola na ye basala deal. Alléluia. Basala deal azongisa David na bokonzi na ye oyo ezalaki na plan ya Nzambe ke David nde arégné na Israël mobimba. Alléluia. Bien-aimé boyoka. Alors Abner, comme dit la Bible, dit à David, je me lèverai et je partirai pour rassembler tout Israël vers mon Seigneur, les rois. Ils feront alliance avec toi. Amen. Oyoki, alobi ako rassembler tout Israël, bakosala alliance na David et tu régneras entièrement selon ton désir. David azui atondisa mine sengo, Abner akei na route pona akende ko rassembler bana Israël pona David nde akoma mokonzi ya Israël mobimba selon les plans de Dieu ndenge ezalaki. Boyoka les plans de l'ennemi ndenge salaka. Alors David atikalaki, il était dans la joie parce que moni ke plan ya Nzambe na kati na bomoi na ye ebandi kokokisama. Alléluia. Bible lobi ke lorsque Joab bayebisi ye ke Abner ayaki awa akutani kuna David bona boy, Joab epesi ye pasi na motema parce que alingaki David a régné te. Alors Bible lobi ke Joab après avoir quitté David ake pas envoya sur les traces d'Abner. Atini batuba landa Abner. Ba messager balandi Abner. Bake kuta na babi ke no zonga. Nani azana besoin akutana na yo. Et lorsque Abner fut de retour na Hébron wana, bakuta na Joab. Bible lobi Joab le tira à l'écart au milieu de la porte. Joab a memi Abner na pembeni ya porte. Abomiye. Alléluia. Abomiye parce que alingi te plan ya Nzambe ekokisama na kati na bomoi ya David. Alléluia. Et David azozela.
Il était dans la joie azozela yebi ke ndenge eza awa sikoyo plan ya Nzambe ekokisama kati na vie na ngai na korégner sur toute l'Israël. Alors mutu oyo akendaki mpo rassembler bato oyo azalaki na message ya malamu mpo na kopesa mpo baya akutana na bancien ayebisa bango selon le plan de Dieu. C'est David qui devait régner sur toute l'Israël. Il faut tozongisa ye na bokontinue mpo Nzambe nde asalaki yango selon sa patience. Mais Joab oyo aza na kati aza lokola monguna oyo azotelemela makambo, azolinga te ke yo progresse, azolinga te ke yo makambo na yo efungwama, azolinga te ke yo bafere na yo ekende liboso. Joab azotelema atie calme. Bible etalisi biso pour terminer kaka nyonso, il a tué Abner. Yango tozobondela lelo. Mutu nyonso, alléluia, oyo atelemi na porte na yo pona bebisa plan ya Nzambe na kati na vie na yo. Joab nyonso tu oyo atelemi na bomo na pa bebisa plan ya Nzambe na kati na vie na yo, lelo kaka nde tobondela wa ayeba kokweya. Alléluia. Donc tout Joab, mutu nyonso tu atelemi na porte na yo pona koempêcher okota na destinée na yo, pona koempêcher accomplissement ya Nzambe ya œuvre ya Nzambe na vie na yo, nka nde tobondela wa. Ezala na kota botata, ezala kota bo mama, ezala oyo yebi te, ezala o soki nani, kaka nde tobondela akweya toute personne po mutu oyo azolinga salo mabe ayebi. Alléluia. Mutu azolinga détruire yo ayebi. Yango tozobondela lelo toute personne oyo atelemi na kati na porte na yo pona empêcher yo o percer, pona empêcher yo okota na royauté na yo te, po empêcher yo yo mona nkembo na Nzambe te, po empêcher yo accomplissement ya œuvre ya Nzambe ekokisa na bomoi na yo te, po empêcher elemsu peut-être lelo mo ozosanga lelo kano tobondela tozokwesa ye. Yango wana place ozali banda kotombola mongongo mutu nyonso atelemi na porte na ngai pour empêcher ngai nakoma na kota na destiné na ngai akweya. Alléluia. Tobandi kotombola mongongo banda kobondela na kombo na nkolo Yesu. Père, au nom de Jésus-Christ, je suis en train de prier, Seigneur, toutes les personnes oyo atelemi na porte na ngai po yeba ko empêcher ngai na entrer na destiné ngai, po yeba ko empêcher ngai na yeba ko kota na place oyo Nzambe alingi na kota, po yeba ko empêcher ngai na yeba ko kota na accomplissement ya ba œuvre na ngai, po yeba ko empêcher ngai. Yango wana Père nazobondela au nom de Jésus-Christ, et c'est cette personne ayeba ko kweya na kombo na nkolo Yesu. Mutu nyonso oyo atelemaka mpona kochange bonne nouvelle na ngai na mauvaise nouvelle, mutu nyonso tu oyo atelemaka mpona kochange bonne nouvelle na ngai, bonne nouvelle na ngai koma mauvaise nouvelle, lelo kaka il faut akweya, lelo kaka akweya na kombo na nkolo Yesu. Nazokwesa mutu wana oyo nyonso azokoempêche bonne nouvelle na ngai, bonne nouvelle na ngai ezala na mawa, bonne nouvelle na ngai koma mauvaise nouvelle, nazokwesa mutu wana ezala tout esprit oyo eyaka mpona kokwesa bonne nouvelle na ngai eyeba kobeba dans le nom puissant de Jésus. Nazokwesa mutu nyonso oyo atelemi na porte pour détruire ma vie dans le nom puissant de Jésus le Seigneur. Na kombo na nkolo Yesu nazobondela, na kombo na nkolo Yesu. Nzambe tata, Nzambe na nkolo Yesu, tozokwesa toute personne ezala koti ya bo papa, ezala koti ya bo mama oyo azotelema na porte na nga pour m'empêcher nayeba kokota na destiné na ngai, oyo azotelema na porte na nga pour m'empêcher nayeba koperce, akweyisama kaka lelo, akweya. Nazolongola ye na porte na ngai, nazolongola na banzela na ngai, nazolongola ye ayeba kolongwa na banzela na ngai dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, tozobondela na kombo na nkolo Yesu. Père, je lève ma main droite au nom de mon Père, les prophètes messagers Manuel Doti, toutes les personnes mutu wana nyonso atelemi na porte oyo atelemi pour m'empêcher nayeba kokota na destiné na ngai, toutes les personnes oyo atelemi na porte mpona koempêcher bonne nouvelle na esakompli na bomoi na nga, toutes les personnes oyo atelemi na porte pour m'empêcher, Nzambe nazokweyisa ye na poko na lelo, nazokweyisa ye ayeba kokoya dans le nom puissant de Jésus le Seigneur, dans le nom puissant de Jésus le Seigneur. Kolo Nzambe omimonisa dans le nom puissant de Jésus. Na kombo na nkolo Yesu, na kombo na nkolo Yesu,
Na kombo na kolo Yesu. Na kombo na kolo Yesu. Alléluia. 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 Jésus de Nazareth. Amen. 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 Bien-aimé. Bien-aimé. Tozo continuer ka kobondela lisusu. Na 2026 oyo tokoti oyo tobandi. 2026 oyo tozosala ratissage. Alléluia. Donc na parcours na yo na 2026 oyo mutu nyonso to atelemaka liboso na yo oyo ayibaka lipamboli na yo esika yo oyo azali oyo ke yo oye yazotelema pour t'empêcher lipamboli na yo omona yango te. Yango tozobonda na 2026 oyo Nzambe alongola bato wana liboso ya nzela na yo eke bato bayaka kaka mpona koempêcher lipamboli na yo Nzambe ayeba kolongola bango na nzela na yo. Yango banda kotombola mingongo loba Nzambe 2026 oyo bato nyonso tu bazoya mpona kotelema liboso pour empêcher bénédiction na ngai s'accomplir. Nzambe longola bango na nzela na ngai. To bandi kobondela na kombo na nkolo Yesu. Que Dieu puisse enlever toutes les personnes oyo azoya pour empêcher yo kota na destinée na yo. Toutes les personnes oyo azotelema na liboso mpona koempêcher yo okota na destinée na yo. Tolo tozo bondela Nzambe longola bango na nzela na ngai. Longola bango na nzela na ngai. Tozo sala ratissage na 2026 oyo na parcours na yo na 2026 oyo Nzambe alongola mutu nyonso azotelema oyo azoyiba lipamboli na yo. Mutu nyonso azoya mpona koyiba lipamboli na yo esika ozali oyo atelemi Nzambe oyo adesidaka. Ce soir nous sommes en train de prier et que mutu nyonso tu oyo ayaka po changer bamakambo ya malamu na kati na vi na yo mutu wana ayeba kokweya Nzambe na nguya na yo ese manifeste na kombo na nkolo Yesu. Na kombo na nkolo Yesu. Alléluia. Mutu azoya koyiba lipamboli na ngai kolo na nguya na bondeli okweyisa ye dans le nom puissant de Jésus le Seigneur. Moto nyonso oyo akouta wapi ezala na gauche ezala na droite oyo akoya oyo apebisa lipamboli na ngai Nzambe nazokweyisa ye na kombo na nkolo Yesu. Mutu atelemaka liboso pour m'empêcher à percer. Mutu atelemaka liboso pour m'empêcher à aller de l'avant. Mutu atelemaka liboso pour m'empêcher nayeba komona nkembo na Nzambe te. Kolo na poko na lelo nazobondela nazolongola ye liboso na bomoi na ngai nazolongola ye na nzela na ngai nazolongola ye na nzela na ngai na kombo na nkolo Yesu. Alléluia. Lelo kaka lelo tozolongola ye dans le nom puissant de Jésus le Seigneur. Alléluia. Merci ô Père car tu es notre Dieu. Merci ô Père car tu es notre assistance. Merci ô Père parce que zolongola muto Nzambe azoyeba kopesa siko Nzambe papa ba message mabe Seigneur pour détruire Seigneur ma carrière. Mutu wana Nzambe Seigneur nazolongola na nzela na nga alongwa na nzela na nga 2026 oyo na nzela na ngai mutu akotelema liboso pour me détruire na nzela na ngai mutu akotelema liboso pour m'empêcher ya kokoma na destination na ngai Nzambe longola ye na nzela. Nzambe longola ye na nzela na kombo na nkolo Yesu. Longola ye na nzela na ngai dans le nom puissant de Jésus-Christ. Longola ye na nzela na ngai dans le nom puissant de Jésus le Seigneur. Alléluia. Kolo na nguyanko na bikamwa tobondeli na kombo na nkolo Yesu. Na kombo na nkolo Yesu. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé tozobondela. Toza na prière oyo ya accomplissement ya œuvre ya Nzambe na kati na bomoi na biso. Tozobondela mpona notre sœur Cécile Nzumba. Et que l'accomplissement des œuvres de Dieu et s'accomplir na kati na vie na ye durant toute cette année et que Nzambe ayeba ko manifester accomplissement na ye na kati na vie ya Cécile Nzumba. Yango tozotombola mingongo pour tobondela Nzambe accomplir tous les plans, toutes les bonnes nouvelles na kati na vie ya Cécile Nzumba ekokisama. Tobandi kobondela kotika Cécile Nzumba na maboko na Nzambe. Nzambe accomplir ba œuvre na bomoi na kombo na kolos. In the name of Jesus Christ. Père de gloire, Père de bonté. Tozobondela na kombo na nkolo Yesu. Seigneur, laisse que tu puisses accomplir tes œuvres dans la vie de ma sœur Cécile Nzumba. Je prie pour que tes œuvres puissent s'accomplir. Au cours de cette année, nous voulons vivre de grandes choses dans la vie de Cécile Nzumba.
et que l'accomplissement, Père Seigneur, de tes œuvres puisse se manifester dans sa vie. Père, nous voulons vivre de grandes choses et manifester là dans le nom puissant de Jésus. Tolingi to mona ba manifestation. Ya bonne nouvelle. Na kati na bomo na Cécile Nzumba. Tolingi to mona ba manifestation. Ya bonne nouvelle. Na kati na bomo na Cécile Nzumba. Père, fais quelque chose, Seigneur. Nous sommes en train de te prier parce que nous savons, nous prions parce que tu es là. Tu es au milieu de nous. Nous prions, Seigneur, parce que tu as dit dans ta parole, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Père, nous savons que tu es là au milieu de nous. Nzambo ayoka kama bondeli. Nzambo ayoka kama bondeli. Yoka ma bondeli na bisonkolo. Bisono soit l'unisson, Seigneur. Nous nous rassemblons pour prier pour notre sœur Cécile Nzumba. Est-ce que, Père, que tu puisses accomplir ces œuvres, tu puisses accomplir tes œuvres, Seigneur, dans sa vie. Au cours de cette année, Seigneur, 2026 oyo Nzambe Cécile Nzumba mona bikamwa na yo. Nzambe Cécile Nzumba accompli ba œuvre na yo. Nzambe s'accompli na bomo na ye. Na kombo na nkolo Yesu. Na kombo na nkolo Yesu. Aucun malheur koya ko s'arriver, Seigneur, derrière Satan. Aucun fléau Nzambe amabe koya. Aucun Seigneur de tout puissant, Seigneur malheur koya. Eloko moka mabe ko koma kati na bomo na ye. Voilà pourquoi Nzambe, je lève ma main droite. Au nom de mon Père, les prophètes m'ont dit, laisse que l'accomplissement de l'œuvre de Dieu, des œuvres de Dieu dans la vie de ma sœur Cécile Nzumba, puisse se manifester dans sa vie, dans le nom puissant de Jésus le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, de la soupe pour maman Nathalie. Toloba, comme nous sommes en train de prier pour que l'accomplissement de l'œuvre des œuvres de Dieu s'accomplit, na kati na bomo ya maman Nathalie, et que Nzambe a manifesté bolamu na ye na kati na bomoi na ye. Yango tozo tombola mingongo et que bolamu na Nzambe accomplissement ba œuvre ya balamu na Nzambe, bonne nouvelle ya kati na vie ya Nathalie et se manifester na kombo na nkolo Yesu tombo mingongo. In the name of Jesus Christ, Nzambe tata Nzambe na nkolo Yesu. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous sommes en train de recommander maman Nathalie entre tes saintes mains. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu puisses accomplir tes œuvres, Seigneur, dans sa vie. Au cours de cette année, Seigneur, tes œuvres puissent se manifester dans la vie de maman Nathalie. Manifeste tes œuvres dans sa vie. Manifeste tes œuvres dans sa vie. Manifeste tes œuvres dans sa vie. Laisse que, Seigneur, tes œuvres, Seigneur, puissent s'accomplir dans la vie de maman Nathalie. Manifeste-la dans le nom puissant de Jésus le Seigneur. Manifeste-la dans le nom puissant de Jésus le Seigneur. Manifeste-la dans le nom puissant de Jésus le Seigneur. Alléluia. Manifeste tes œuvres dans la vie de maman Nathalie. Dans le nom puissant de Jésus le Seigneur. Manifeste tes œuvres dans la vie de maman Nathalie. Dans le nom puissant de Jésus le Seigneur. Alléluia. Kolotobondeli. Si que tes œuvres na yo, et ça la manifeste. Na bomo na maman Nathalie. Kolotobondeli. Na kombo na nkolo Yesu. Merci car tu es le Dieu qui soutient. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Alléluia. Na kombo na nkolo Yesu. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé, tozobonde la soupe pour notre frère Guy Kakonde. Toloba nzambe na nguya nzambe na bomoi. Kolo tozobonde la. Et que l'accomplissement de ces œuvres dans la vie de notre frère Guy Kakonde se manifesté. Au cours de cette année, et que notre frère Guy Kakonde a mon accomplissement ba œuvre na yo et que ba bonne nouvelle et se manifester na bon notre frère Guy Kakonde to tomboli mingongo na kombo na nkolo Yesu. Alléluia. Seigneur notre Dieu, le Dieu qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Seigneur, nous prions pour notre frère Guy Kakonde. Nous prions, oh Dieu, pour que la manifestation de tes œuvres puisse se manifester dans sa vie. Nous prions, oh Père, pour que les bonnes nouvelles, papa, oh yobongisi na quatre bon na Guy Kakonde, et ça la manifeste dans le nom puissant de Jésus, le Seigneur. Toutes les plans du diable dans sa vie, et ça la nul et sans effet. Tout ce que le diable est en train de préparer pour détruire sa vie, et ça la nul et sans effet. Dans le nom puissant de Jésus, le Seigneur. Nzambe na nguya, nzambe na bikamo. Et que l'accomplissement de l'œuvre de Dieu dans la vie de Guy Kakonde
ezala manifeste na kombo na nkolo Yesu. Nzambe manifeste Seigneur, manifeste Seigneur tes œuvres dans la vie de notre frère Guy Kakonde. Nous sommes en train de prier. Laisse que l'accomplissement de ta parole puisse se manifester en lui. Et que notre frère ait vivre de gloire en gloire. Et que Seigneur, l'intelligence du temps, et à la carte de Bomboinae, Colo Seigneur, enlève Père, tout ce qui n'est pas de toi dans sa vie, toutes les plombes du diable dans sa vie. Et l'on la carte de Bomboinae. Na kombo na nkolo Yesu. Na kombo na nkolo Yesu. Papa, merci parce que tu es le Dieu qui est. Dieu le Dieu qui assiste, le Dieu qui soutient. Nzambe na nguya, Nzambe na bikamwa, tobomdeli, na kombo na nkolo Yesu. Na kombo na nkolo Yesu. Alléluia. Amen, amen. 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 Bien-aimé, tozobondela pour notre sœur Marie Orias. Le banzambe tozotika Marie Orias na maboko na yo. Kolo na nguya, tu as dit à ta parole, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Seigneur, à ce moment, nous croyons avec une ferme assurance que tu es là avec nous. Yangwana nkolo lokola tozo lukayo. Tozo tika Marie Orias na maboko na yo. Et que l'accomplissement de tes œuvres est à la manifeste na bomo na Marie Orias. Et que au cours de cette année, Nzambe 2026 oyo, amona loboko na yo. Pas à 50%, mais à 100%. Amona bikamwa na yo. Nzambe manifeste yango 100%. Nzambe amona loboko na yo. Tomboli mingongo na kombo na nkolo Yesu. Alléluia. Kolo na nguya. Na kombo na nkolo Yesu. Père, au nom de Jésus-Christ, nazotika Marie Orias na maboko na yo. Nzambo ya kela nzambo ya kela Nzambe bomo inemo bima na maboko na libota nemo bima na maboko na yo. Père, nous prions et que Seigneur, cette année 2026, nous voulons voir l'accomplissement, Seigneur, de tes œuvres dans sa vie. Nous voulons voir, Père, Seigneur, que tu puisses manifester, Seigneur, tes œuvres à la manifeste. Kolon Nzambe Papa, Dieu va kokokisa ba désir nae à 100%, Seigneur, cette année. Aïba Seigneur, quoi accomplir, Seigneur, ba œuvre na yo Nzambe na bomo nae. Nzambe 100%, ba œuvre na yo Nzambe kokisa na bomo na Marie Orias. Kolo na bondeli, libota na nyonso na maboko na yo. Nzambe na bikamwa, tolingi la manifestation de ta présence dans la vie de Marie Orias. Tolingi la manifestation de ta présence dans la vie de sa famille. Tolingi la manifestation, oh Dieu, dans la vie de Marie Orias. Amona loboko na yo. Amona bikamwa na yo. Nzambo se manifester dans sa vie. Nzambe papa osala na kombo na nkolo Yesu. Na kombo na nkolo Yesu. Papa, merci pour ta présence dans la vie de Marie Orias. Merci parce que tu es le Dieu qui assiste. Merci parce que tu es le Dieu qui ne suffit à jamais. Na kombo na nkolo Yesu. Na kombo na nkolo Yesu. Alléluia. Amen, 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 amen. Bien-aimé, tozobondela pour notre sœur patience. Toloba Nzambe na mbulo yo. Au cours de cette année, nous voulons voir notre sœur patience aïba ko accomplir baba œuvre Nzambe et s'accomplir na bomo naye. Comme elle est la première femme, Seigneur, que le Père avait trouvé ici en Europe, Nzambe tikete la bonne nouvelle côte na kati na bomo na notre sœur patience. Elle est la première femme, Seigneur, que notre Père avait trouvée ici en Europe. Nzambe bolamu na yo emimoni samana kati na vie na ye. Et que Nzambe ou s'est manifesté, Seigneur, sincèrement dans sa vie. Et que toutes les bonnes œuvres dans sa vie et se manifester à 100%. Totomboli mingongo na kombo na nkolo Yesu. Alléluia. Dieu, au nom de Jésus-Christ, nous avons recommandé ma sœur patience, Seigneur, entre tes saintes mains, dans les noms puissants de Jésus le Seigneur. Nzambe na tiki patience dans ma boko na yo. Accomplis tes œuvres, Seigneur, au cours de l'année, Seigneur, de cette année dans la vie de patience. Accomplis tes œuvres, Seigneur. Laisse que, Seigneur, tes œuvres puissent se manifester dans sa vie, dans le nom puissant de Jésus le Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus le Seigneur. Nzambe na zo bonde là. Et que notre sœur patience, amon na loboko na yo. La bonne nouvelle, le Seigneur de paix. La bonne nouvelle, encore Seigneur, se manifester. Toutes les plans du diable. Oyo nzamba zo diable zo telema na porte na ye pour détruire ses plans.
Kolo tozo kwesa yango na kombo na nkolo Yesu. Na kombo na nkolo Yesu. Toutes les plans du diable dans la vie de ma sœur Patience, toujours kwesa yango na kombo na nkolo Yesu. Au nom puissant de Jésus le Seigneur. Père, je suis en train de lever ma main droite. Au nom de mon Père, le prophète Emmanuel Dodi, j'ai prié pour l'accomplissement des œuvres, Seigneur de l'Éternel, dans la vie de notre sœur Patience, et s'accomplit. Oui, Père, manifeste-la au nom puissant de Jésus le Seigneur. Nzambe masera mona loboko na yo. Nzambe papa, oyeba kofuluka oazo simba. Au nom puissant de Jésus le Seigneur. Nzambe papa, monguna no sa kotelema na porte na ye. Oya kotelema na porte na ye. Nzambe ozo kwesa ye na le nom puissant de Jésus. Moto ni moto. Oya kotelema na porte ya notre sœur Patience. Kolo zo kwesa ye. Na kombo na kolo Yesu. Toutes les plans de l'ennemi dans sa vie, ezalanim et sans effet, dans le nom puissant de Jésus. Oya pour changer, Seigneur, bonne nouvelle na mauvaise nouvelle. Ayeba kokutana, na kombo na nkolo Yesu. Na kombo na nkolo Yesu. Merci pour l'accomplissement des œuvres de Dieu dans la vie de notre sœur Patience. Na kombo na nkolo Yesu. Alléluia. Amen, amen. 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 Bien-aimé, tozobondela pour notre sœur Blessing. Toloba nzambe tozotika notre sœur Blessing na maboko na yo. Au cours de cette année, Père, manifeste tes œuvres dans la vie de notre sœur Blessing. Au cours de cette année, Père, tozobondela. Oh, nous sommes kotelema na porte na ye pour empêcher notre sœur à côté na destinée na ye. Nzamba yeba ko kwesa ye au nom puissant de Jésus le Seigneur. Totomboli mingongo to bandi ko bondela. Au nom de Jésus-Christ, Nzambe nazotika ma sœur Blessing na maboko na yo. Nzambe na nguya, Nzambe na bikamwa. Cette année 2026, nous voulons voir l'accomplissement de tes œuvres dans la vie de notre service. Cette année 2026, nous voulons voir la manifestation de Dieu dans sa vie. Cette année 2026, nous voulons voir de grandes choses dans sa vie. Dans le nom puissant de Jésus le Seigneur, Père de gloire, Père de bonté. Tozobondela. Cette année 2026, Nzambe, tozobondela pour que la bonne nouvelle se manifester et se réaliser dans la vie de notre sœur Blessing. Nous prions pour la bonne nouvelle dans la vie de notre sœur Blessing. Na kombo na nkolo Yesu. Na kombo na nkolo Yesu. Nzambe tata nzambe na nkolo Yesu. Nzambe na bikamwa. Laisse bikamwa na yo nzambe. Ezala manifeste dans la vie de notre sœur Blessing. Dans le nom puissant de Jésus le Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus le Seigneur. Père, manifeste-toi dans sa vie. Na kombo na nkolo Yesu. Nzambe tozobondela. Moto ni moto. Oya kotelema na porte ya notre sœur Blessing pour empêcher notre sœur akoma na destinée na ye. Tozokwesa mutu wana ayeba kotika nzela et que notre sœur Blessing ayeba ko percer et que notre sœur Blessing ayeba ko pénétrer, Seigneur, akota na destination na ye. Akoma na destination na ye. Dans le nom puissant de Jésus le Seigneur. Nzambe na nguya. Au nom de mon Père, le prophète Emmanuel Dodi, laisse que ta puissance se manifester dans la vie de notre sœur Blessing. Nakombo nankolo Yesu. Papa, merci pour ta présence. Merci. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, tozobonde asu pour notre sœur, notre frère José Bombolo. Toloba nzambe tozotika José Bombolo na maboko na nzambe. Et que année 2026, Nzamba eba ko accomplir ba œuvre na ye na kati na bomo na Joseph Bombolo. Nzamba eba ko se manifester. Et que moto ni moto a côté na porte devant la porte de mon frère pour empêcher bénédiction na ye. Et que moto na tozo kwesa ye eba ko kweya eba ko tika nzela et que notre frère a percé et que la bonne nouvelle est se manifester et se réaliser na kati na bomo na 2026 oyo. Amona bikamwa na nzambe à 100% loboko na nzambe za la manifeste na sa vie. Totomboli mingongo. Alléluia. Dieu le Père de notre Père, Seigneur Jésus-Christ, nous prions, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Tozobonde la papa, totiki notre frère, José Bombolo, entre tes saintes mains. Le Dieu qui ne suffit à jamais, Seigneur, c'est toi. Nous venons auprès de toi, oh Dieu. Nous venons auprès de toi, Seigneur, maximise, Seigneur, ta présence au milieu de nous. Père, la de là.
nazotika nzambe papa Seigneur mon frère Joseph Bombolo na maboko na yo kolo na nguya nko na bikamwa. Laisse que les bonnes nouvelles Seigneur et se manifester dans sa vie. Nzambe na bondeli na kombo na nkolo Yesu. Accomplis tes œuvres dans les cours des années dans la vie de notre frère Joseph Bombolo. Manifeste tes œuvres, Seigneur, de tu puissant dans la vie de mon frère Joseph Bombolo. Manifeste tes œuvres, oh Dieu puissant. Manifeste tes œuvres dans la vie de Joseph Bombolo. Nakombo nankolo Yesu. Nakombo nankolo Yesu. Manifeste tes œuvres. In the name of Jesus Christ. Nabomneli nzambe. Oh, manifeste tes œuvres dans la vie de Joseph Bombolo. Nakombo nankolo Yesu. Nakombo nankolo Yesu. Tu es le Dieu qui soutient, le Dieu qui assiste. Nzambe nabomneli. Moto ni moto. Oh, azuko telema. On a changé bonne nouvelle à mon frère Joseph Bombolo na mauvaise nouvelle. Le loka katozo bonne la. Eke moto wana aeba ko kweya na kombo na nkolo Yesu. Tozo longola moto wana na nzela ya mon frère Joseph Bombolo. Eke moto akoyeba ko telema na nzela ya mon frère Joseph Bombolo pour empêcher notre frère à comme na destination na ye. Tozo kwesa ye na kombo na nkolo Yesu. Eke moto wana ko kweya. Eke moto wana ko kweya dans le nom puissant de Jésus le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, tozo bondela pona notre frère Zacharie Vizadio. Toloba tozo tika Zacharie Vizadio na maboko na nzambe. Et que l'accomplissement de l'œuvre de Dieu na bomo na Zacharie Vizadio na 2026 ese kokisama. Et que nzambe aiba ko se manifester puissance na ye. Ba bonne nouvelle o nzamba bongisa na kati na vie ya mon frère Zacharie Vizadio et se manifester. Et que 100% 2026 oyo Zacharie Vizadio mona loboko na nzambe to tomboli mingongo na kombo na nkolo Yesu. Alléluia. Seigneur notre Dieu. Tozotika notre frère Zacharie Vizadio na maboko na yo. Nzambo akela ye. Nzambo apesa ye souffle de vie. Nzambo asale ke nkolo aeba kozala na biso ensemble. Père, nous prions. Laisse que tes œuvres puissent se manifester dans sa vie. Nous prions. Laisse que tes œuvres soient la manifeste. Zacharie Vizadio. Nous prions la manifestation des œuvres de Dieu dans la vie de Zacharie Vizadio. Et ça la manifeste. Nakombo nankolo Yesu. Nakombo nankolo Yesu. Nzambe tobondeli. La manifestation de ta présence dans la vie de Zacharie Vizadio. Nakombo nankolo Yesu. Nakombo nankolo Yesu. Oh, nkolo tu es Dieu. Oh, nkolo tu es le Seigneur. Les princes de paix, Seigneur, c'est toi. Merci d'avoir manifesté tes œuvres dans sa vie. Nzambe papa, si que tu pas bonne nouvelle, nkolo. Nabomo na Zacharie Vizadio. Et c'est manifesté dans le nom puissant de Jésus le Seigneur. Nous prions, oh Père, pour que les bonnes nouvelles, elles la manifester dans la vie de Zacharie Vizadio. Nakombo nankolo Yesu. Nakombo nankolo Yesu. Merci, oh Dieu, parce que tu es notre assistance. Merci, oh Dieu, parce que tu es notre appui. Merci, oh Dieu, parce que tu es le Dieu qui ne suffit à jamais. Kolonanguya, tozobonela, et que montoni moto, à côté de ma porte, pour empêcher notre frère Zacharie Vizadio, à côté de la destinée naïe, montoni moto, à côté de ma porte, pour empêcher notre frère Zacharie Vizadio, à côté de la destinée naïe. Tozo kwesa moto wa nyosu, o nyosu ya blocage, ozo telema, pour empêcher l'œuvre de Dieu et se manifeste dans la vie de Zacharie Vizadio. Tozo telemela yango, tozo kwesa yango, na kombo na nkolo Yesu. Na nkolo Yesu. Na kombo na nkolo Yesu. Alléluia. Amen, amen, amen. 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 Bien-aimé, tozo bonde la pour notre sœur Espérance Maï, tozo bonde la nzambe. Aïba kwa accomplir ba œuvre na kati na bon mon espérance Maï. Et que nzambe aïba kwa empêcher tous les plans du diable dans sa vie. Oh, nous sommes au téléma na porte na ye. Pour empêcher notre sœur aïba ko monde na loboko na nzambe. Oh, nous sommes à blocage. Oh, au téléma pour empêcher notre sœur aïba ko percer tozo kwa isango na kombo na nkolo Yesu tombo mingongo. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous sommes en train de prier pour notre sœur, Seigneur, Espérance Maï. Nzambe na zobomdela. Oh, nous sommes au téléma na porte na ye. Pour empêcher, Seigneur,
Notre sœur, Seigneur, aïba kokota na, Seigneur, na bonne nouvelle. Pour empêcher notre frère, notre sœur, aïba komona loboko na yo. Tozo kwesa yango na kombo na nkolo Yesu. Nzambe nazobondela. Et que toutes les plans de l'ennemi dans sa vie ezala nul et sans effet. Kolo na bondeli. Tike te loboko na oyanguya. Ezala manifeste na bomoi na ye. Nzambe enlève tout ce qui n'est pas de toi dans sa vie. Enlève, Seigneur, des gloires. Oh, nous suis à dérangement, mon gounazo sala, pour détruire sa vie. Kolo tozo bondela. Oeba kolongo la yango na kombo na nkolo Yesu. Oh, nous suis à freinage. Oh, nous suis à blocage. Toutes les attaques de gauche à droite. Toutes les attaques. Oh, Père. Oh, ils ont ça l'interférence, papa. Bon amour na loboko na yote. Interférence, papa. Bon amour na bonne nouvelle na yote. Interférence, papa. Na 2026, oyo, tozo bomnela. Toute interférence dans la vie, Seigneur, de notre sœur Espérance Maï, tozo kwesango. Na kombo na nkolo Yesu. Dans le nom puissant de Jésus le Seigneur. Nzambe na nguya. Nzambe na bikamwa. Na zobondela. Au nom de mon Père, laisse que la puissance de Dieu et toutes les plans de l'ennemi, na kati na mon moyen espérance maï, tout est blocage. Oh, nous sommes côté les mana porte na ye pour l'empêcher. À côté na destinée na ye, Nzambe na kwesi yango na kombo na nkolo Yesu. Na kwesi yango na kombo na nkolo Yesu. Alléluia. Amen, 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 amen. Bien-aimé, tozo bondela pour notre frère Willy et Mama Botamba. Toloba Nzambe tozo tika notre frère Willy et Mama Botamba et que l'accomplissement des œuvres de Dieu et se manifester na bomo na Willy et Mama. Et que Nzamba eba ko manifester ba œuvre na kati na bomo ya Willy et Mama. Ok, moto moko te atelema na porte na ye pour empêcher notre frère à côté na bonne nouvelle na 2026 oyo. Oh, nous sommes côté les mana porte ya notre frère Willy et Mama. Aïba kokweya na kombo na nkolo Yesu tomboli mingongo. Alléluia. Ozana baranata. Nzambe tata nzambe na nkolo Yesu. Tozotika notre frère Willy et Mama Botamba na maboko na yo. Nzambe papa, cette année nouvelle que nous sommes en train d'entrer 2026 oh Nzambe tozobondela. Et que Seigneur, toutes les personnes pour côté les mana porte pour empêcher notre frère aïba kokota na bonne nouvelle na ye. Toutes les personnes pour côté les mains pour empêcher mon frère aïba ko percer na destinée na ye. Toutes les personnes pour côté les mains pour aïba ko kanga lipamboli ya mon frère Willy et Mama Botamba. Nzambe tozo bondela akweya na kombo na nkolo Yesu. Kolo akweya na kombo na nkolo Yesu. Nzambe tobondeli eke moto ya kotelema pona koyeba ko empêcher lipamboli ya notre frère Willy et Mama. Kolo tozo kwesa ye na kombo na nkolo Yesu. Na kombo na nkolo Yesu. Akweya na kombo na nkolo Yesu. Alléluia. Alléluia. Papa tobondeli kwesa ye na kombo na nkolo Yesu. Na kombo na nkolo Yesu. Na kombo na nkolo Yesu. Alléluia. Papa, merci Seigneur d'avoir fait ce que l'accomplissement de tes œuvres puisse se manifester dans la vie de mon frère Willy et Mama. Manifeste Seigneur les bonnes œuvres dans sa vie. Manifeste les merveilles Seigneur dans sa vie. Les plans de Dieu dans sa vie et s'accomplir. Oh Nzambe tobondeli. Papa, manifeste tes œuvres dans sa vie. Na kombo na nkolo Yesu. Merci pour la manifestation de tes œuvres dans la vie Seigneur de notre frère Willy et Mama. Na kombo na nkolo Yesu. Alléluia. Amen, amen, amen. Bien-aimé, tozobonde la source pour notre sœur Lili Malou. Amen, 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 amen. Bien-aimé, tozobonde la pour notre sœur Lili Malou. Toloba Nzambe tozobonde la et que l'accomplissement de tes œuvres et se manifester na bon moi ya Lili Malou. Tozobonde la et que na porte ya Lili Malou. Oh, nous sommes tellement pour empêcher l'ipamboli à notre sœur Lili Malou. Aïba kokweya. Et que Nzambe a se manifesté na bomo na 2026 oh to mona loboko na Nzambe na kati na bomo na Lili Malou to tomboli mingongo na kombo na nkolo Yesu. Alléluia. Dieu le Père, nous prions dans le nom puissant de Jésus le Seigneur. Tozotika Lili Malou na maboko na yo. Le Dieu qui assiste, le Dieu qui soutient. Nous prions Seigneur.
pour que la manifestation de tes œuvres dans la vie de Lili Malou puisse se manifester. Manifeste tes œuvres dans la vie de Lili Malou. Laisse que papa, tout le monde a le beau qu'on a un kati na Lili Malou. Et que 2026, oyo nzambe, aeba komona bikama na yo. Aeba komona le beau qu'on a yo. Papa, merci d'avoir détruit tous les plans de l'ennemi dans sa vie. Et que nzambe, papa, tous les plans de diable, interférence nous surtout, oh monguna zoya, pour na ko détruire bomo inaye. Interférence nous surtout monguna zotia, pour que aeba ko empêcher lipamboli na ye. Tozo kwesango na kombo na nkolo Yesu. Toute interférence dans la vie de Lili Malou, et en effet na bomo inaye. Toute interférence dans la vie de Lili Malou, et en effet na libota na ye. Toute interférence dans la vie de Lili Malou, et en effet c'est dans le nom puissant de Jésus le Seigneur. Papa, merci parce que tu es le Dieu qui soutient. Merci parce que tu es le Dieu qui assiste. Na kombo na nkolo Yesu. Na kombo na nkolo Yesu. Alléluia. Koloto kumisio toneto lio. Na kombo na nkolo Yesu. Alléluia. Amen, 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 amen. 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 Alléluia. Bien-aimé, tozo bonde la pour notre sœur Béatrice Tekilazaya na mobile na José. Toloba nzambe. Tozo bonde la eke. Oyo nyonso ezotelema na porte na bango. Pour empêcher notre sœur Béatrice Tekilazaya na mobile na José. Tozo kwesa yango. Eke nzambe na 2026 oyo. Tozo bonde la eke mawana nzambe kwea na kati na libota na bango. Tozo bonde na 2026 oyo. Eke miséricorde na nzambe kita na kati na couple oyo. Eke nzambe aeba kwa accompli ba evre na ye ya malamu na kati na couple oyo. 2026 oyo ba mona accomplissement ya bolamu na kati na vi na bango. Eke mawa na nzambe kita na kati na couple oyo na kombo na kolo Yesu bondeli. Alléluia. Père, au nom de Jésus-Christ, nazotika mon frère José et sa femme Béatrice Tekilazaya entre tes saintes mains. Nous prions, Père, que ta miséricorde puisse se manifester dans sa vie. Dans leur vie, nzambe na bondeli mawanayo. Mawanayo kaka na kati na bomo na bango. Mawana bango na kati na libota oyo. Mawanayo nkolo Seigneur. Nous prions Seigneur. Oyo playa ngunguna. Oyo telema Seigneur. Pour empêcher Seigneur. Couple oyo baeba ko vivre le boko na yo. Polo na butuna leo tozo bom na toyeba ko kwesa ngo na kombo na nkolo Yesu. Seigneur. C'est un moment favorable, Seigneur, que nous sommes devant ta face. Ce moment, c'est un moment favorable. Le moment où tu nous écoutes. Seigneur, comme tu as dit dans ta parole, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Père, nous prions parce que nous savons que tu es avec nous. Nous prions parce que nous savons, Seigneur, que tu nous écoutes. Nous prions parce que nous savons, Seigneur, que tu exauces nos prières. Voilà pourquoi ce soir, nous sommes en train de prier pour notre sœur, Béatrice Tekilazaya. Et son mari José, laisse que ta miséricorde puisse s'accomplir dans ta vie. Et que Père, tu puisses les guérir de toutes sortes de maladies dans leur vie. Dans le nom puissant de Jésus le Seigneur. Père de gloire, Père de bonté. Je lève ma main droite. Je prie, Seigneur. J'invoque le nom de mon Père, le prophète Emmanuel Dodi, puisse entrer, Seigneur, dans la vie de ma sœur Béatrice Tekilazaya. J'invoque le nom de mon Père, le prophète Emmanuel Dodi, puisse entrer dans la vie de mon frère José. Père de gloire, Père de miséricorde. Si que te bolamu na yo, nzambe se manifeste na kati na libota oyo. Nzambe ba mona loboko na yo. Accomplis tes œuvres, Seigneur, dans les cours des années, ô Père. Dans les cours des années, manifeste-la dans la vie de ma sœur Béatrice Tekilazaya et son mari José. Nous voulons la manifestation de bonnes nouvelles dans leur vie. Manifeste-la. Manifeste-la. Et que ma bonne nouvelle, Zambéa. Tout est plan du diable dans leur vie. Et à la nulle et sans effet. Na kombo na nkolo Yesu. Na kombo na nkolo Yesu. Alléluia. Amen, amen, amen. Bien-aimé, tozo bonde la pour notre sœur Philomena Eredich. Tolo banzambe tozo tika Philomena Eredich na maboko na yo. Kolo na nguya. Accompli ba œuvre na yo na kati na bomo na ye. Accompli ba œuvre na yo na kati na bomo na ye. Et que les bonnes nouvelles elles la manifestent dans leur vie. Et que Nzambe a se manifesté na bomo na Philomena Eredis na kombo na kolotombo mingongo. Alléluia. Nzambe na nguya, Nzambe na bikamwa. Tozo bondela. Au nom de Jésus-Christ. Tozo tika Philomena Eredis na maboko na yo. Tobondeli.
na kombo na nkolo Yesu. Tika Seigneur, l'accomplissement de tes œuvres est à la manifeste dans sa vie. Nous prions pour l'accomplissement de tes œuvres dans la vie de Philomena Eredich. Nous prions, Seigneur, que tu puisses se manifester dans sa vie. Nzambe na nguya na bondeli. Et que Seigneur n'apporte na ye. Au Dieu sous Seigneur. Akoyeba kotelema pour empêcher bénédiction na ye Nzambe. Tozo kwesa moto nyonso akotelema Seigneur. Na kati na porte na ye. Na nzela na ye. Tozo kwesa ye. Dans le nom puissant de Jésus le Seigneur. 2026 oyo. Tozo longola papa. Moto nyonso batindaka mpona kotelema na nzela ya ma sœur Philomena Eredich pour retarder ces bénédictions. Tozo longola ye na nzela na ye. Na kombo na nkolo Yesu. Nzamba longola papa. Nzamba longola. Bato bakoya pembe na ye pour empêcher ces bénédictions. Nzamba longola. Bato bakoya pembe na ye pour retarder ces bénédictions. Nzamba longola. Bato bakoya pembe na ye pour empêcher les plans de Dieu dans sa vie. Na kombo na nkolo Yesu. Et que Dieu puisse se manifester dans sa vie. Et que les œuvres de Dieu puissent se manifester dans la vie de notre sœur Philomena Eredich. Na kombo na nkolo Yesu. Na kombo na nkolo Yesu. Alléluia. Alléluia. Papa, merci car tu es le Dieu qui soutient. Merci parce que tu es le Dieu qui nous assiste. Na kombo na nkolo Yesu. Alléluia. Amen, amen. Amen. Bien-aimé. Tozobondela po à notre frère Jonathan Muteba. Toloba Nzambe, tozotika Jonathan Muteba na maboko na yo. Nzambe accomplit tes œuvres dans la vie de Jonathan Muteba. Laisse que tes œuvres puissent se manifester dans la vie de Jonathan Muteba. Totomboli mingongo na komo na nkolo Yesu. Nzambe na nguya, Nzambe na bikamo. Tozotika notre frère Jonathan Muteba na maboko na yo. Tobondeli. Et que tes œuvres puissent se manifester dans sa vie. Et que tes œuvres, Seigneur, et se manifester dans bon na Jonathan Muteba. Pono nanguya tobondeli. Et que le boko na yo Nzambe ezala manifeste dans la vie de Jonathan Muteba. Jonathan Muteba mona loboko na yo. Na kombo na nkolo Yesu. Na kombo na nkolo Yesu. Accomplis tes œuvres, Seigneur, dans les cours des années. Dans les cours des années, manifeste tes œuvres dans la vie de Jonathan Muteba. Père de gloire, tobondeli. Et qu'on nous soit côté de la porte pour empêcher la main de Dieu dans la vie de Jonathan Muteba. Toujours kwesangwe. Oh, nous sommes ya pona pour freiner. Eh ba pour presser na maloba na ote polo. Tozo buka yango, tozo kwesango. Na kombo na nkolo Yesu. Oh, nous sommes ya freinage. Pona ko pesa e Nzambe papa Richard. Eh ba Seigneur ko s'épanouir dans ta parole. Tozo telemela yango. Tozo kwesango. Na kombo na nkolo Yesu. Père, manifeste Seigneur tes œuvres. Dans les cours des années, Seigneur, cette année, nous voulons voir tes œuvres se manifester dans la vie de Jonathan Muteba. Tolingi to mona loboko na yo. Tolingi to mona Jonathan Muteba œuvrer dans ta maison. Tolingi to mona Jonathan Muteba faire de grandes choses dans ta maison. Tolingi to mona Jonathan Muteba papa aeba nkolo kotambola na présence na yo. Père, protège-les. Na kombo na nkolo Yesu. Na kombo na nkolo Yesu. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Bien-aimé, tozobondela su pour notre frère Serge Lewis. Toloba tozotika Serge Lewis na maboko na Nzambe. Et que Nzambe aiba ko accomplir ba œuvre na kati na bomo na Serge Lewis. Et que ba œuvre ya Nzambe se manifester na bomo na Serge Lewis totombo mingongo na kombo na nkolo Yesu. Alléluia. Kolo na nguya tozotika Serge Lewis na maboko na yo. Manifeste tes œuvres, Seigneur, dans sa vie, dans le nom puissant de Jésus le Seigneur. Tolingi ete Nzambe ebo se manifester na bomo na Serge Lewis. Amona loboko na yo, amona bikamo na yo. Manifeste tes œuvres au cours des années, papa. Manifeste-la. Laisse que notre frère Serge Lewis attende na yo. Papa, nous prions, Seigneur. Et que, Seigneur, tous les plans du diable dans sa vie, dans la minute est sans effet. Oiseau télémana porte na ye. Pour empêcher notre frère Serge Lewis. Eh ba kokota na destinée na ye. Tozo bonne la. Na kombo na nkolo Yesu. Nous repoussons tout esprit de freinage. Ezoya. Pour freiner notre frère Serge Lewis. Eh ben pour entrer dans la destinée na ye. Tobondeli. Quoi ici esprit wana. Ezo bloquer c'est bonne nouvelle na ye. Na kombo na nkolo Yesu. Tozo bonne la. Et que moto ni moto. Ou à côté les malibosso à frère, notre frère Serge Lewis. Pour empêcher les bonnes nouvelles s'améliorer dans sa vie. Pour empêcher les bonnes nouvelles se manifester dans sa vie. Tozo telemela moto. Tozo quoi ça œuvre. Na kombo na nkolo Yesu.
Na kombo na nkolo Yesu. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. 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 Bien-aimé, tozobondela mpo na nga moko. Tozoloba Nzambe ayeba ko accomplir ba œuvre na ye na bomoi na ngai. Et que Nzambe ayeba ko se manifester dans ma vie puissamment. Et que les œuvres de Dieu ayeba ko kokisama na kati na bomoi na ngai. Tombo mingongo na kombo na nkolo Yesu. Alléluia. Shaka yandaria bakuru boshese. Yeba shandara ba. Yebe shaka yandara ba. Alléluia. 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 Na kombo na nkolo Yesu. Nzambe na misiki bomoi na nga nyonso epa na yo. Na mitiki bomoi na nga nyonso epa na yo. Alléluia. Atiki bomoi na nga nyonso epai na yo. Oh Dieu, natiki bomoi na nga nyonso epa na yo Nzambe. Laisse que Seigneur que tu puisses se manifester, oh Père, tes œuvres dans ma vie. Accomplis tes œuvres dans ma vie, Seigneur, cette année. Nous voulons voir au cours de cette année la manifestation de ces œuvres dans ma vie. La manifestation de tes œuvres dans ma vie, oh Père. Laisse que, oh Dieu de gloire, toutes les bonnes nouvelles que tu as préparées, que tu as prononcées d'avance, Seigneur, puissent se manifester en moi dans le nom puissant de Jésus le Seigneur. Nous prions pour la manifestation de ta présence en moi. Nous prions pour l'intelligence de la sagesse pour se manifester en moi dans le nom puissant de Jésus le Seigneur. Nzambe salelanga mikamu. Salelanga mikamu Nzambe bato bamona loboko na yo dans le nom puissant de Jésus le Seigneur. Tolingi bato bamona yo kosala dans ma vie et que je puisse refléter à chaque fois ton amour. Refléter ta présence, Seigneur. Au nom de Jésus le Seigneur. Nzambe na bondeli. Que le Dieu de mon Père, les prophètes Emmanuel puisse nous accompagner jusqu'à la fin. Et que Seigneur, jusqu'à ma destinée, que nous sommes toujours ensemble. Au nom de Jésus le Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé, tozobondela pour na kiti na biso à dimanche et que Dieu a se manifesté encore davantage. Et que le boko na nzambe eba ko toucher bato de par-ci par-là et que une présence na nzambe za la kati na biso et que toute personne la ko tsabi tambe na ye eba ko zwa se don o ya zoluka na kombo na nkolo Yesu. Alléluia. Nzambe tata, nzambe na nkolo Yesu. Tozotika notre prière à dimanche na maboko na yo. Nzambe o ya sungaka. Nous voulons, Seigneur, que ta présence puisse régner, Seigneur, en nous. Nous voulons, Seigneur, que tu sois toujours parmi nous. Nous voulons, Seigneur, que ta manifestation de l'Esprit puisse se manifester en nous. Kolotika tomona loboko na yo à chaque fois. Tomona bikamwa na yo. Et que toute personne à côté bitambe na nzambe dans notre site. Kolo nzambe azonga linga ya kite. Kolo topesio, merci. Merci d'avoir encore envoyé d'autres personnes, Kolo. Tomona yo. Tomona likamwa na yo. Na komona kolo. Na komona kolo yesu. Merci Seigneur. Amen. 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 Bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé. Tozobondela pona notre Père le prophète Emmanuel Dodi toloba Nzambe totiki mosako na maboko na yo. Nzambe pesa ye makasi, santé malamu, protéger toutes les plans du diable dans sa vie et sans effet na bomona de tombo mingongo na komo na nkolo Yesu. Père, au nom de Jésus-Christ, nous recommandons notre Père le prophète Emmanuel Dodi entre tes saintes mains. Au nom de Jésus le Seigneur. Tikete Nzambo ya protejaka, Nzambo ya pesa ye maloba. Père, tu lui as donné la parole qui est une arme efficace. Laisse que cette parole, Père, Seigneur, puisse s'accomplir dans la vie de ton peuple. Et que Nzambe, Papa, tu lui as créé, Seigneur, d'avoir délivré, Seigneur. Et que Nzambe va continuer de délivrer les Botanayo. Merci pour ta protection dans sa vie.
Merci pour ta protection, oh. Merci pour les œuvres, Seigneur, que tu es en train de faire dans sa vie. Oh, merci, oh Père, d'avoir protégé, Seigneur, ton humble messager. Merci, Nzambe, Papa, pour la sagesse et l'intelligence. Merci, oh Dieu, Seigneur, parce que tous les plans du diable sont annulés sans effet dans sa vie. Nakombo nakolo Yesu. Nzambe topesio merci. Tofimisio Nzambe. Mobateli malamu eza yo. Merci pour la santé parfaite que tu as rendue disponible dans sa vie. Nakombo nakolo Yesu. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé, tokomi na suka tozopesa maloba pa afilo mpona bacommuniquer. Amen. Amen. Shalom, shalom. 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 Amen. Merci pour la présence na biso nyonso tu na prière na biso ya intercession ya butu ya lelo. Tata nzambe akomisa biso lokumu. Communiqué dimanche dans le culte toyebi 11h30 à 14h30. Tosambela puissance tozala bonne santé et puis nzambe abatela biso tokutana lisusu dimanche awa na Londres. Mais déjà lobi mardi culte ezali na citadelle mère ezobanda déjà lobi mardi de 16h30 à 19h. Tozala pe connecté branché mpona kobénéficie na enseignement ya motei oyo akoteya kuna na semaine na baoyo nyonso bakozala disponible mpona kolanda ekozala malamu mpe kosunga biso mpo to avance tokolisama na connaissance ya message ya sali. Et puis communiqué mosusu ezali ndenge nalobelaki yango dimanche na culte tokomi déjà presque vers la fin du mois. Alors en tant que bafranchi toyebi ke chaque premier dimanche ya mois alors premier dimanche ya mois ezotombele biso le premier c'est déjà dimanche le 1er février donc ça tombe bien tozosenga vraiment nzambe asunga biso mpo ezalaka journée oyo toyaka kotongela nzambe donc construction citadelle toza bakristo toyebi bana nzambe kotongela nzambe ezalaka malamu mpo nzambe mpe atonga bavi na biso. Alors avec tout ce que nous pourrions avoir comme offrande tobosana te pour la construction citadelle awa na Londres. Et puis eza na bandeko mosusu baoyo baza na baengagement bayebi nde basalaka selon ndenge moto na moto asangageaki mpona kosalela nzambe tata les concernés bayebi. Alors oyo nyonso to akozala na mposa ya kosakite na engagement na ye secrétaire église azali toyebi nde tosalaka makambo en ordre parce que mosala ya nzambe esengaka ordre mpe esengaka limemia. Alors c'est tout ce que j'avais comme communiqué pour la journée ya lelo. Vraiment merci beaucoup la présence na biso nyonso na losambo ya lelo. Merci beaucoup papa pour la exhortation na pokwa ya lelo. Amen. Bien-aimés, nous sommes à la fin. Toujours ça, le renouvellement de notre foi. Beaucoup répéter après moi. J'invite Jésus les chemins. Viens Jésus le Christ. Je crois en Jésus mon Seigneur. Je renie la parole prononcée par ignorance. Je demande pardon pour mes péchés. Pour ceux de mes parents. De mes grands-parents. Et de mes arrière-grands-parents. Je confesse le Seigneur Jésus, mon Sauveur. Je recommande mon corps au Seigneur Jésus. Je recommande mon sang au Seigneur Dieu. Je recommande mon âme au Seigneur mon Dieu.
Je recommande mon cœur au Seigneur notre Dieu. Je recommande mon esprit au Seigneur Dieu éternel. Je confie mon souffle de vie, mes veines, mes artères, mes nerfs, mes os, ma peau, mon cerveau et ma moelle au Seigneur mon Dieu protecteur. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite au ciel et sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les de bonheur, car ils hériteront la terre. Amen. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Amen. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Amen. Amen. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Amen. Amen. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. 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 Bonsoir.